ngai makambo pusana na lakisa yo nzambe ya lula olie yo kende kotonga nga partout yakande na lakisa yo orphelin na sunga olie yo bwakela ngai maladi yakande na lakisa yo bangomba na mata olie yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka ye yo enza matomboli ye lelo. Nathalie. Nat, où est là? Hein? Comment lemba? Comment lemba passion na comment koma la suka ba? Na ibite na sala nzambe nini? Souffrance c'est comme les cas. Souffrance c'est comme les cas. Ma vandi awa mabita lisulu kuma kibiti kama lui. Ma yombo kiteka ya moto. Ezanga chasser. Na banda wapi? Na sala nzambe nini? Bato balamuka pe na tongo bazwi tibangeli. Kimia. Na bidi bazwi fubalie. Bango basala nzambe. Basimba wapi ya nzambe na pe na simba. Osikuna komo lemba. Tant que nous maman comme en état où ça qui pour bano bazala hein ce que d'après yo zo mona lokola nga na osalango na motema mabe moko dans na posta souffrance na katanda ko Mama baluka ka Bosco yo za ko bimi na ndongo yo na tena kine ko possibilité Bosco za mobali Bosco fo luka na limbi ko zunga ya no so pa pa na nga na tongo ba pesi lipa na moïda qui a coupé l'osso pour ma personne on peut faire ma finga yo au bala au kina déjà pas na yo parce qu'on a lembi souffrance on a lembi pour tout lier faut ba quitter ka mai et mai on va zoteka mai ya kotoka na pompe ba kangi kaka mbala mona je sais ba ki koteka parce que souffrance on a na lembi ça n'a pas passé pour comprendre dès qu'il y a un monde pour la vie. Nathalie, n'importe ça va dossier parti par là. On y est combien on a eu dans un makolo comme comment le quoi mutazana mariata pour nous tambola ba trajet milai pour que nous koluka. Na ko sepela moi si oya ngamuko amona passe balela ka chaque Nathalie. Na ebisa combien de fois? Et attends. Yebango bien un jour basi ko ekolo ko sekande ko na Bosco passer umeli s'il te plaît Bumba passer umeli et comment les cas a comment si j'ai abattu son avenir à ni na tekité poto lia foko kende ko lokota fufu Bosco na lembi na ko na comment kana liputa mboko banana na ta ko bolongolo ndeni dans un ango non zongo wapi nani pas pesa yo pour mutu pas pesa ta 1000 francs oh il faut singo na no fondi mais humiliation pour pas kabelo 1000 francs papa limbi pas OK hein état que mon bal na on continue toujours pour ça la effort au souci na ngeza et singo zonga nat ça na rendez-vous moko il faut na se présenter siko il faut na ko mati njini pas matin abinga quelque chose et na makamoko wana isinga makambo maison d'habillement na ye il faut mutu moko ba ndoteka wana soko zala na 1000 francs mais singa na zwa ne fisca ta moto ikomisanga voilà ah aboni bisoba boy ko Moscou solo na 1000 francs na piao ngapeza na 1000 francs na piao to na somba chasse na kangeli bano mai papa ke koteka na paka tolia fufu boni boy Bosco boni boy ah tika ngai yo le Bosco za ndo na mo yo pela ndo tando ah ouais na biso nzamba yo kolela bana Congo atindeli biso le président Patrick Tshisekedi Mobengai. Oui, président Patrick Tshisekedi Mobengai.
éveil pour l'émergence. Naibisio, éveil pour l'émergence, c'est le centre de formation. Et ça, na avenue Sayo. Sayo, croisement Sayo na avenue Sport. Station Mouko ezalaka wana. Nasima station wana. Deux places, c'est le centre de formation. Centre de formation, on a formé wana. Ba fille na coupe couture, ezala mwana mwasi, ezala mwana mobali na coupe couture. Bazo formé alphabétisation, moto yebi ko komate, ayebi ko tangate, bazo la kisaye. Donc nazo biso bazo la kisa misala maboko nyonso tout na kati ya centre de formation wana, il y a éveil pour l'émergence. Président Patrick Tshisekedi Mubengai. Nabi bakisele moto moko bien. Motema mama Sakina Ngongo. Na biso éveil pour l'émergence basololi. Centre de formation wana. David nazali na esengo pe na honneur na musala oza kosala na ye pamba te ngai grand maître Fidedi moto nzambe na yakata te naza na message mpona yo oyebi malamu fraternité na biso ezana bosa ya bato nazana bosenga ya bato na fraternité na biso fraternité na biso ezana bosenga ya bato nazana bosa na yo Davidi oyebi na pesa yo nyonso lokola bomengo ozana mbongo ozana mito ozana honneur ozana kati ya bato minene bato lokola ba président Zet Makela Loval oliaka na bango ozana bato lokola ba Patrick Tshisekedi oliaka na bango oyebi na yebisaki yo yesengeli obala basi ebele David tango yo zakobala basi biso toza kozwa basi wana lokola ba sacrifice nalingi obala lisusu mwasi na lombango. Est-ce que David yoki ngai? Yes, grand maître. Nazana posa obala depuis sacrifice ya mwasi opesaki ya misato tango balaki chilelo na nozobala te kai Fidedi moto nzambe nazana bosenga na mona yoko bala kobosala te ndako na yo ata mokolo moko te okolalisa mwasi. Est-ce que oyoki ngai? Yes! Nalobi oyoki ngai? Yes! Ata mokolo moko te yokolalisa mwasi na ndako na yo. Yes! Pe David nazana bosenga ya bato na fraternité. Pe David nazana posa obala pona zwa sacrifice ya makila. Makila! Atika ba ne bien, famille est bien ma part. Ba koya jala ki ça. Mais yo, ngai ela postanga mabe. Tanto zalaka. Tango balingi bati ya procureur général na 73 mais ko jwa kengo ba de bati. Huissier en 73 77 pour procureur général. C'était ma poste à moi. Bosé. Fou yo ki taka danser de peine diabète. Na tanga ngabo. Moi aussi, mon kenda dans ces loquettes tellement reconnaît que j'étais à man. Parce que parce que loquette j'étais à l'Ikea bonjour. Mama mama ite. Tera kama ete ojo na kama pesa. Bana teki wana mekale si fimo sasa. Nini? Hein? Za maladie.
Vous êtes malade, vous êtes malade, vous connaissez micro, vous êtes déjà. Ndeni ni maladie. Pour moto bela ka micro micro za moto sida. Aken kabinda tous les jours. Les trop figure, je crois que c'est yo za maladie wana te bozo bela ni mo corona micro maladie ni bela. Zala. Na tukona bana basali 3 jours yango. Kwa bobi matin. Siko ye kusania. Mama ndeni yango zo bata manemvula la kiyonguni. Pauline ambula lobite na pola bien na kota tini bani. Papa kuna ba kokono basali 4 jours yango. Biso mo pa to stali 6 jours to mena na mayeti. Bino kuno kat. Ko mo na ta mayeti. Bolia na bipa. Biso kuna papa. Suara mama na yo. Souffrance ya babota kamona ndia ju mobali ya zo sala tanga. Oya yo mobali ataba ninja basaka zo sala te kenda tana sécurité wa. Sala ta recevoir yoko. Papa nzamba bosunga kaka. Siloga mono kwa nzambe lokoma na ngo siloga. Papa bosunga na venir nzamba bosunga. Bosunga na venir. Bo avenir yo mo ko luka ba mapa po barabalia. Avenir a siloga. Biso to kolaka bote. Ngana dream mama na bino na zo sala kana meko. Santé publique. En 57, on a nommé Bourgmestre à commune à Kalamartir Pindis. Pé, toujours vivre aux autres salles na soutras. Tantôt l'ongo na soutras, on est na Sokoberan. Sokoberan l'ongo qui est na bata. Bateau l'ongo qui est na Pola. Pola l'ongo qui est na Simba. Bino mobali a tiak mokundo en place cravate le col à l'olemo anguma. Assurance d'abako sala. On est à Kitana Bino. On est à Kitana Bino. Mais tant que Congo et baby, au Kinsaka bane bele lokola makemba. Sia. Zaka papa ndengeni. Ndamu kona na beti pe mi 3 jours cheveux le mokezo sotaka. Eh. Tant moi no yina likamubu ya pasi. On a conforté ko pesa eta espoir. Na kata misunya nzoto iko mama pa. Ça passe. Ngala yote teki ma yete wati makali silite. Sikre monani ma payer. Ya yenda molongo ya charge na ya sombo ya bana. Tata wana musana ini. Ngala zokisaka yo zokela famille na poke no zokama. Papa meso. Moto bota kamona na epo va venir. Bino bosunga nga papa. Mina zamba boti na nga même soko na vaina. Tali papa na zota muraka ngomoni et très bien. Film bale tikali ya net na face. En cas de perte à pas na baby. Allez yo yengolo bi Bosco ami pesa pe comme Bosco Bumba. Bumba ngwa zolo ba Bumba ya général Bumba ou bien Bumba ya province. Tant on a besoin de 94 mobuta te biso katili na kata kaka korana. Papa zomsanga kana papa limsanga papa zomsanga. Problème est déjà que ça la ka. Attends le tata le Bosco. Nzamba osunga. Ya papa limsanga ka. Mama po yo ngana pesa ye. Na ba kopa lo so tie ngo komaka ngo mokoro ngindo zo ntsenga. Chérie, chérie, tu vas dormir. On a la télé et puis pour me bio. Quel sommeil. Tu as sommeil? Hôtel RT? Non, je vais passer la nuit ici. Quoi? Mais oui, non. Ça pose un problème. Mais chérie, tu dois comprendre. Qu'est-ce que je veux comprendre? C'est ma maison, non? Je refuse pas que c'est ta maison. Mais le problème est que n'a pas là où on a noté, chérie. Non. Ils ont permettre que tu oh là là, awa. Non, ça pose pas un problème. Papa il dit qu'il est là. Écoute-moi, écoute, on a mis la place dans la langue. Et ça, le problème c'est qu'il y a papa Ayeba qui osa awa. Le problème c'est que ngai ndi na honorer on noté nazana pouvoir te ya kola liso na ndako nanga.
Tu m'as réveillé juste pour que je parte. Donc, c'est juste ça, non? David. Papa est biqué. Je vais passer la nuit ici. Et maintenant, il fait déjà 21h, presque 22h. Que notre zone après. Quand là, ils ont posé problème. Nazo comprendre aussi. C'est que bien que pourquoi mon là au moins il faut honorer. Aussi longtemps nga na bali yote, ba parents no bali mbongo na ngate. Et je peux sanga pouvoir wana te kozwa ka yo la la ka awa. Ozo nubi misanga ne pas ba parents na yo. Na c'est quand même un homme responsable. Là on ozo sala même parents tout sont expliquer mutu que non, moi suana, ni bali na boya ala na ndako ne parce que azo reconnaître que na bali été, azo na pouvoir ya la laisser na ndako te. C'est ça tout au coup de le mariage. Mais non, les donner ici chez moi, toi tu refuses. Ah non, aujourd'hui je vais passer la nuit ici. 10 à match. 10 à match. 10 à match. Ah. Nabi Kenenda peut pas la bino, elle c'est pour ça ni. Mais tu cries. Mais non, elle est pour ça ni, non? On s'en a n'engagé. David, tu cries sur moi. Je crie sur toi parce que tu comprends pas. Combien de fois on va dire ça, ok, non? Il faut son gars. C'est là où je me bats d'ailleurs, on commence à droit, on a dans l'anda pouille. Mais pour le moment, ils n'ont pas bien d'ailleurs, maman. Hein? Vous comprenez pourquoi? Tu sais combien moi j'étais? Alors on a vu qu'on a la awa, on a la paix awa, té. Et puis, je te dis bien, ils ont la mbala liboso. Paix ya souka. Autre bête, non, ma souleur, on a la awa. Ah bon? Oui. Parce que dans le monde, on va dépasser par baron. On va comprendre des thés, on va expliquer que non, on a combien de temps on a sur l'anda côté. On se longtemps à honorer au thé. On a le droit à thé. Et mon qui est pas si on a le droit à thé. Donc un homme responsable que je suis. Et je ne peux pas faire ça. Et toi tu ne veux pas comprendre. Tu me traites de n'importe qui. Arrête. Si on continue, c'est la canne. On se peut la thé. L'ango kenda. David, toi tu cries sur moi encore. Ah ok. Donc, quand gango nyoso gangi ka po ngara le bino la ah. Ok. Je pars. On va bouche. Mais n'oublie pas. Il commis troisième fois, je te dis. Donc, ngana na trop là la tête, c'est que son ngana bimi, il y a une autre personne au accord là là. Ok, je te comprends. na bandeko tout bazolanda biso kombolanga Ezekiel Matifika l'homme de Bishima et Ratakate mon pépé bien aimé dans le Seigneur na bengisi mutu nyonso ozana ba problème yaka et pas prophète Ezekiel l'homme de Bishima un coup direct le prophète oyo soka lobi makambe salamaka nazali ko exposer ba produit ya pouvoir oyo salami na maboko ya l'homme de Bishima mon pépé yaka baliwana tika yo kenda ozuka ka savon d'amour ozomona osaleli yango sokoli yango je te dis mobali wana akozonga savon d'amour sans condition ozala mwasi ozala mobali oza emete osaleli savon d'attirance olingi bato basepelaka na yo même baennemi na yo même banguna basepela na yo osalela savon d'attirance ozwaka mosala te oye osaleli huile de chance rapide yango osalelaka bouchon moko otie na kata mai osokoli pendant 7 jours obandi na entreprise onyokwani na kata entreprise omataka grade te oza eme na bakonzi na yo te yaka na pesi yo
huile aimer seulement huile wana kotia bouchon moko na kati ya mai pendant 3 jours bacomédien bastar bata théâtre olingo yeba nozwa succès eza pouvoir succès eza spiritualité c'est la nuit qui contrôle les jours c'est la spiritualité qui contrôle les métaphysiques bisika étoile ezopela na arrêt chambre froide oza na rond-point nga bozwi biso ekende ipen kita na arrêt chambre froide okikati na ngambo monga fula otuni avenue Banzamboma numéro 4 benga biso na ba numéro eza affiché na bas de vos écrans numéro à WhatsApp numéro appel normal benga biso ozozwa ba adresse mbala moko dimanche à partir ya 8h luka biso na page na biso Facebook Ezekiel TV et puis luka biso na YouTube Matir Spirituel TV le prophète Ezekiel le voyant dit tant l'homme de Bishima mon pépé minene papa ok batidi to kofanda na pekisa batidi to kofanda boye ni na gaile kila yo mikolo na mona ka yo soki ndenge ezani lobi na buto vandi awa 0 olala ote okanzakani papa nayebi te soki ozolwa lipongi na kimia nyonso po makambo izolika epai ndeko no ya mwasi ezolika yo boye ozo comprendre leko te comment expliquer ata ozwi ata otelemi na bambi yo esili po bulwemisi ngai yo ndenge moko yo po okomi lokola vangu okomi kaka bongo donc en tout cas vraiment nayebi te yo oza mwana mobali responsabilité ya mwana mobali ozotia na se dipeka oyo to ndenge nakasi makambo dimanche tosolaki naza na mpe ebele oyo nga nasoki na bijamati ataisa nga ebele ngamone omoni makambo na yo yangi komumatisa po attention bokomofana makanisi kotika yango na makambo nini yango atalisaki yo tala conseil makambo mobali na ye kako moto aza na mobali mobali oyo aza na mbongo aza kopesi ye mbongo ndenge nyonso adingi yokanisi saki ya loso oyo aza kokotisa yango wana nde fin du monde papa malibala pe bakende yango mbanga non mais basali combien basali mbolo boni papa nayebi te est ce que yo mpe ntango obala mama ya biso avant makufa ntango obota mpe biso ozoki mpe temps préparé nayebi se yo nga ntango nabalaka mama na bino tosalaka 1 mois et demi nabali ye nakuti ye na ndako 3e mois zemi babo dibongo nakuminaka te mwasi bakumisaka ye te ndeko ne yo azwi mobali oyo aza na mbongo toza na posa ya résultat akota na kati ya ndako na ye comme ça ayeba ndenge ya kogere mobali na ye jusque là donc mwana aza kotepatepa kaka mwasi azalaka lokola flair papa naboyi te yango nayebisi yo dija mati ayebisingaki ye mobali ne badeplacement bavoyage nde eleka yango nabeke fo asola na yo topesa ye temps bacorrompre yo non ozosala défense pourquoi ozosala défense acorrompre yo na combien non po donc ozobongisa biloko ndeko no ya mwasi azosala nayebi te ye soki aza kotalaki mwasi na ye te age eza kopusana tosinga ata na ngambo kuna pa mama na totiango ata ezwa ata malisi yo tasi nde bokangima yo boye boyo na basi boketya na projecteur mama na ondima botya na projecteur na ye bomongo tonoketika ondeni ata ye mo mama so moto asimbi kaka bezanga nango mpe atiki na ye yebi nde babondela kilia te babondela kilia na mai mai ekoza nango mpeza nango na pio te mais so ozobondelaka kilia mama somba mela eza bien moto aye asombi mai ya meli so soki nazali na mbongo nakotika boketeka mai ya moto nga nasomba ata glace na tieli bino ezwi malili boketeka ngo mponi bocomprendre nga te naosala ngo na mko naza mbongo na boyi kaka munoko sika makili mama owapi oyo ozopesa bonjour Nathalie bwa mte mabe ti bino mozolola na ndako oyo boraisonne te ke fo bofuta mbongo ya bato to mbongo ya moto wana courage mobali no aza wapi oui moi Nathalie bofandi bofuta mama lupango mbongo na ye te
Bon raisonner te, faut te foutre un bon wabat. Kenga avant na ko fungula mnorote. Kenga pe kenaza besoin bon nanga. Mais bo vandi na bino. Omoni lelo sombo na ngeza te, na ko kende te. Pe na mo kute lono kana biote na kanga nai. Mwana mawa oy, panza ko luka na kanga nai. Boko pesa nga mbongo nanga. Bongo nga na koti ane kwa na lobilo na maleme to na koti ne pa batu ba yeba ke bozana nyongo ya ndaku 8 mois bofutaka te. Ah tika nga makele so na zaki na ngolinga to fu. Ozana volonté te. Maman Mira. Ozana volonté te. OK. Tu vas belle comme na makasi lokwa so komba nani. Tu vas belle na makasi. Bonjour exacte Bosco. Kota nda kuzwa mbongo pesa nga na bimana ke. Kota nda ko bimisila nga mbongo na simanza na kende. Bosco zanini. Hein? Boko yoki na monté 8 mois. Oh, nazana posa baba tonda baba ke bofuta ka te. Maman. Est-ce que ko yoka nga mukie? Ngande mna ko sola na yo. Bango bazana problème c'est pas. Ko yoka ndeko kokota ndeko pesa nga mbongo. Excusez. Na yebi écrit à motema munene uyo za bango. Hein? À chaque fois wabenga ko mama bolingo. Ah na longo nga da bolingo. Na ko makanda bo pia mbongo na bima na kende. Bosco na lembe ko tanda ko pia mbongo na kende te. Eh, ko ya lila ngamba na sima mkombo lo kwa mwana class. Ko tanda ndako pesa nga mbongo na bima na kende. Eh. Na lobaki na koyoka te na boseni kuto etoko aso papa kwaze bazana etoko ata obe bolalela ka mama papa nako tanda awa nako lala lokwa na matanga boyebi ngape na yebi ke tout ça na raison te tout ça vraiment ba kuma be pas parce que 8 mois et c'est bébé le soko zaki na motema ki bo mama te oninga ko permettre noter na sengio vraiment pour na lelo sa mokolo suka vraiment limbisa vraiment makasi. Mina uko kobima boye kozonga nanga awa na uti kosolola na batu oyo place mibale na ozwa mbongo 2 mois place musu na ozwa 1 mois place musu na ozwa nini mois moko ekosala na 4 mois na badi na peso dikumba la moko lokola bayebisinga na zonga lobi ba 7 heures abenga nga lelo na ba 7 heures ngande mina kinda retard lokwa lobi na kozonga pena 7 heures 6 heures de na bimi na ndako Nathalie kobosa na te ola c'est que na ala la kano ke lobi na 8 heures ba 8 heures 9 heures ko ba bengisa ke ko ba 7 heures na dali kaka wa te ma Nathalie elo nyo mona mtema passe bimi saka ke toko bolala yo na mbali toko kanga na kaka wana bona mbongo nanga ah no kelede aya passe zo sala yo te so passe ça ko ngako comme na 8 mois te tango vandi 1 mois 2 mois. OK maman tout ça la table besoin de tout nous suppose que sport pour le bal de physiquement Bosco eloko ezate 1000 francs na kena ngwa 1000 francs na swa 1000 francs na kena ngwa ngana kena ngwa Bosco moni lelo na limbisi yo lobi soki na ye penza na kuti mbongo na nga te loba kenga mira te kaka basi ya mai o mona ko zongo na lati si mwana bempesi bato pasi eh mama oh mama uji ke moi mais c'est que très bien avant on demande ndako yo uzelanga to soli Lala, vous savez la gamme de quoi nous avons célébré. Vous connaissez le logo komi. Papa. Komi moi si mon nene boye, na ko ku bamba yo mbatate. Vous savez na ngalité. On voit. Na be ataki papa maman to solo. Kasi lo baka singa na. Wanamba ngamo mudingo lo balo banga na ja papa na ja papa. Hein? Lala, yo makambo iza kusalemela yo. Uzako comprendre en temps. Hein, dis. Non, non, vous avez moi ni pas n'anga vous avez moi na. Yo vous avez moi n'anga ni za tatene yo. Hein, dis. Pour ça les amis casse. Dis. Na mukuse. On bali yo, bali yo. Comment bali on ba sola ngo kabwe maman na koti na bali mbamo. Te uli nini? Na sola uni. Na zo yo na meme na mkonkanga kanga mbanga ni. Quand moi je parle toi tu t'étais. On voit. Vous savez nga jongulu que te vous dé. Mais nous jonglez te. C'est quoi les balles on a fait mon bal papa non kota tikana
Mongo ya zana ngo nibite soki asala na musambla tango nozala na ye nibite uzotika mobali azali na mbongo po kote dibala babala yombala moko ngana ja mbongo dizi papa ni bala ngona kote na makasi to mobali defa proposer nga ata mobali shop papa bolia mbongo te siko balingi na lia mbongo ngonde lia mbongo to boite c'est important to ça posa mobali ne abala yo bo biso beto bénéficier na bien na ye yo ne tombe la famille o dinga ko sel ka kindum bundum binum bali nous sel quand même boye bien déjà siko bolingi nini papa to ye bien sûr mais moi na moi si to tombe la famille to ça posa biso be na travers na yo famille o pe et ça fait la combo moko ko to comprendre te comment dis muto zana mbongo mobali zo kende Dubai malgré ça ko diate mais azo kende Dubai yo zo ko l'exayer bon muto uti Canada o kana mingi te o azali 4 jours 10 yo zali ki boy yo 10 yo zali ki boy ozo comprendre ndeti na comprendre yo moko yebi soki ka okei soko zungi na mbongo mokie eza 500 soit 1000 il faut profiter je peux pas dire combien de fois t'as vu le mot 10 na zali na portité mobali na yo yawa kaka donc kuyaka kaye asali pas même 5 minutes atiki mbongo tala porte asika moi porte kodi mobali na yo ache kule ndako izalaki na porte de baye mobali ache dibende 10 jours le fait papa boso na bona ngaka yi usali na boyi dis you boy dis soko boy ubeta ngai papa non abeta ngai boy pourquoi dis boy point ni dis mais kako non mi kilia na ko chifile yo soko boy na chifile yo ukomi na barabara boy zo mongole kena na ipsi yo aki bana tongo na lembo tati heureusement que toi donc vanda kan presque comme kitoko donc ndako pe na moni ndako kitoko makasi donc mutu akosa yo te moka ndo tulinga sto ko yunga na ka bona koma na kapo to ye vanda omoni eno mo alobaka ndako na la tu pesi tamate ma copine je souffre je te dis ma copine non coûte mon balité oise no cas que fiancé mais on no mona suis ayo possible ma copine au mona ni quand ça kitoko bon est-ce que tu sais que moi je dors pas ici quoi donc ma copine tu vois la koya tongonde na yibo na bi que tu veux il faut que je rentre pour mbana ngati na la pana pour na ba ngati donc elongo yebisanga banda bakutani olala na ndako kande eza nga no vie na ngakuma kambo yo raisonner na te souci na ngaka na honorer nde ba parents nanga ce que banda to banda betele so libala on a fait beaucoup de temps avec mon chéri donc ma copine était je sais le même temps que ça donc libala ya basi makasi koleka donc vanda donc nzamba sunga ba prier kaka donc asala kama kabuye peni na mwezani Mela mai, ya malidi mai, mela mai. Nzoi nini? Nzoi mai yango mela mai nzoi. Nini? Nzoi nini? Nzoi? Nzoi. Nini? Nzoi! Pode parar! Nzoi! Bora, sua ferrada! Nzoi!
Nani abeti yo? Nani? Nani yebisa ngai pona bana na ngala. Muta ko simba nyoso me mbana na ngate. Bana na ngate. Nini kasi? Aseni. Nekono asani pendanya sibi. Ha? Nani? Asani. Akwai. Nani yango? Kuna nini boy? Nani? Bosi pesa ngambo. Pesa ngambo bosi. Oyebi ke nazo zina résultat ya PMA. Ah, pesa nga 2000 aussi kuna ko. Résultat pe minini. Pesa nga 2000 francs na bomba nga pona lembela nga taloso. Bosi kasi ozonge moto apasitero kwa mbora lokola moto aterengana lokola eloko basi baliaka soki ekomi ebeni nango ngazemi tondolo te keba wana nini na connaissance tika ngai pesa mbona ngai pesa mbona nalingi nanga bongo te nalingi bongo te ntango ozolingi oyilinga betuna mboso na ndenge nini otuna na nivo nga nazalaki nanga pesa nga mbona me traite pas comme info nakoyibaka na nini yoza na banke awa musana okozwa nga ba 1000 francs na bien pauvreté yango ekomi so moyibi na age oyo ntango ozalaka cene ozalaka moyibi te okomi na age okomi moyibi pesa nga mbona nga makambo ozolobana eza lokola moto abandi sapi na 70 pesa ngai mbona kosimba ngai nakosimba yo pesa nga mbongo naya na nzala banda ntongo nalie kutu te ndenge ezomona azokokata koloba te boni boye ngai nasimbi mbongo na yo pesa ngai tozaka biso mbale toza biso mbale moseleke vana kaka te pesa mbongo tika ngai pesa kosimba ngai te nakosimba yo nakosimba yo nini nini yango Baba mwana akangani mama. Akangani? Wapi? Wapi? L'hôpital mama. Dit frère tes seigneurs. Ah là rien. Makambo bo le malin ne jamais fait. Tango na zo sala na gouvernement ba butu makambo bo yakate kaka mumwe mo sala sika makambo. Mana tingi mwana yebo. Pesa 2000 on a tout ça na dit frère pas bizarre. Siko to sa nini kasite. Yo mosaka pona moko. Oli motinga te baba ko basima efo. Mama tata ya. Pesa bon papa banda bosko kenda ki mama. Eh. Ya cosa monte le tekma. Que no te camo otro acá de mí. Monte bote como una mama boto boso kama. Cuando que no bueno mama. Ah. Zilanga. Zilanga biso kasi. Zilanga kanga. Porque no pitare ni. Porque na ka ko na zoe. Kembango benaluka rigene kuku les bateaux de Moïse à la Kananjili a outi Brazza ina kenazo moi mikepo na yapo to l'hôpital mais tellement comme on consulter bino kende ku l'hôpital lo zilenga na zo ya wana mobali na yo tile na nini papa ko fume na tenga banque gouverneur la banque ministre ou bien député c'est quoi ça Fali Bendeni. Anafandi on la petite Simone ligne na Facebook. Ouais. T'as pété mon vrai chéri. Ma sœur. Mon frère il aime Bisayo Pecho yo. Comme le petit Théo. Pecho so bon manga ma bé Pecho ne. Vraiment. Vrai chéri. Vrai chéri, pété on se lève banita abengi. Yo abengi. Allô? Ah, okomi ozali banda. Voilà maman, kota mama kati kota. D'accord. Ah, c'est bon chéri. Bichongaye. Bichongaye donc il n'a pas les ouais c'est mon monica ba Facebook politika donc il n'a
bébé. Je suis dans la moire, bébé. Betty, oyo. Eza ngai, tellement eza ngai. Ozomona ngati chéri. Na Facebook otela ngitoko. Kotala yo boli mabelo. Non, eza excusez, koki jamais koboya mwasi parce que aza elongi mabe. Oyebi na RDC mobimba solution ya makambo ya po ya te. Solution na ezali na maison cosmétique Mama Samba. Ah bon, maison cosmétique chez Mama Samba. Yelele Kinshasa et Brazzaville eloko bolukaki yango yo eye maison cosmétique chez Mama Samba. Chez Mama Samba maison cosmétique ya solo oyo eyeli bino solution pona ba problème na bino nyonso ya loposo. Yo moto zali na batampon oza na banduta oza na makwanza babuto ebebisa yo elongi tala solution yango yo eye na maison cosmétique chez Mama Samba. Na maison cosmétique chez Mama Samba awa nde qualité mosala nde mosala ata loposo na yo ezalaki lokola ya makako ata koma na lengi ya bakoko ya kalakala babenga yo masque de vieillesse elongi koka makolo fanta Mama Samba cosmétique akozongisa loposo na yo lokola bebe olingi ozwa maison cosmétique Mama Samba maison cosmétique chez Mama Samba ezwami na commune ya Kinshasa avenue Mayenge numéro 122 référence avenue Kasavubu soki otelemi na avenue Kasavubu na commune ya Kinshasa otuni kaka avenue Mayenge numéro 122 olingi o contacter maison cosmétique Mama Samba benga ye na numéro oyo plus 243 84 68 31 984 la maison cosmétique chez Mama Samba. Ici il y a du sérieux et il y a du travail. Sokoye ato yaki lokola koko nelongi ya ba masque de vieillesse maison cosmétique Mama Samba akozongisa yo mobimba Mama Samba vumela na yo mama yonde mobongisi ya bapo ya bana Congo e yo kani Chérie, je t'aime. Et tu le sais très bien que je t'aime. Oui. Libala c'est rien. Non, personne n'y a besoin. Aux anakaso et le côté. Au Sénégal, le qu'on a 6 heures. Dans 6 heures, 1 minute, je t'aime. Non, zanga ka honorer ma parent. Et le qu'on a zanga. Tu sais, on sala oyozo senganga. Et c'est le quoi mon qui mariage pananga. Ko benga batu, ko vendre sa batu, ko melisa, ko liesa. Et ko zo mbongo ko pesa na famille na yo. Et c'est le quoi 50. Et le quoi mon qui, il y a mon qui makaso yebi ni fonanga. Mais ce que moi je te demande un peu de temps. Je te dis, écoute-moi. Chérie. Ezateke mbongo ya ko bala yo nde sanginga chérie. Mais ce que... Écoute, tu dois m'écouter, chérie. Je t'écoute pas. C'est rien. Parce que Nazana, on a un niveau à balayo. Et puis sur le balayo, on a un mariage à mener les grande personnalité à Mboka. Le président Godéouetou. Président Godéouetou. À quoi un mariage na biso. Vous comprenez? Tu as mené le coup là. Pas payé. Chérie. Mais c'est pas ça. Et puis, même camarade Nangaï, Eric Pela, Aza prêt pour affronter bien naïe, aya Kinshasa pour un mariage na vie. Tu connais les Ozanga. Et non, connais les Ozanga. Les moi cité. Je sais que je manque rien ici, tu vois, tu me donnes tout. Mais ce que les Ozanga, ma parent n'a pas passé pela qui oui, mon abango a passé mon honneur. Chérie, et le réseau Sangeza qui vous appréciez.
Aussi, mon Si. On a fait beaucoup de temps. Pourquoi tu me dis ça? Chérie, je t'aime. Mais ça pressé. Et je t'aime, faut nous avoir pressé. Tu sais, des fois, chérie, tant on a la canal, c'est Santa Caloko là, on a un terrain de football. Et on a un meilleur joueur. On a fier, non, chérie. Ce qu'on a compris, et ça, on peut se taper à mon cou, chaque temps, on va pas me sango. On n'a pas aussi baveur, j'ai fait ce que. Arrête d'abord! Tu comprends rien! Est-ce que là, on va là, pourquoi maman Moussa là? Non! Mais pas la Moussa, pas la Moussa au bazar. Ah, Moussa, mes amis. Je pas dit. Arrête! Moi, je t'aime aux madame. Ce que le monde va là, et ça pour vendre, au tchema pour le ya messa, aux sakana, aux simba TV, aux jouir. Mais attends, je t'ai dit, mon amour, tu m'écoutes pas, pourquoi? Chérie, ne sais pas la personne na la muki tongo, na ebi kenda na nga contrôler ndak na nga oui, na cause na ba misala na boité. Mais faut na pas exemplaire. Quel exemple tu veux? Yakoba langa, faut balanga. Donc ça ma valeur. Donc pour croire que mariage n'est mon tout, baba li on est ma camion sur moi. Oui chérie. Mais je vais le faire, je te dis que sois patiente. Comment vous êtes patiente? Vous avez idée mon sous derrière moi. Et ça idée t'es désolé. Non là, je te comprends mal maintenant. Non mon eti ozana eloko mususu ezana sima ozo pressenga na bala yo peut-être pour bala basa qui ça vraiment bébélé. Et on a bala yo na quel on a civil, na quel on a religieux, na quel on a comme surtout et après au tchelinga poisson na kufi yo otika na ba bien na yo surtout. Pourquoi ko penser lenga genre bêtise o yo penser lenga? Pourquoi? Ah bon? Non, David, non. Chérie, c'est toi qui m'as poussé. Oh, précieux Leki, chérie. Écoute, précieux Leki, je t'aime. Tu sais, tu es tout pour moi. Laisse-moi. Dis un match. Laisse-moi. Merci. David, laisse-moi. Rappelez, je t'aime. Je t'ai dit, je t'aime, chérie. Ce qu'on se met au poisson, qu'est-ce que moi je veux bénéficier? Arrête, parce que tu es en train de me faire une pression. Précieux Leki, chérie, c'est pour cela que j'ai fait le bayango, mais je m'excuse, chérie. Chérie. Ninga sans raison, yakande na la kisayo secret na ngaye. Olie yo kote langanda kwanganga, tunande na la kisayo nzambe yambiye. Olie yo loba kenga na simba kisi, yakande na la kisayo secret. Baluka yeyo, nzamba tombolinga lelo. Moto bafina yeyo, tala nzamba bimisinga lelo. Moto batia bakalo yeyo, nzamba bimisinga lelo. Moto libote bwakisa yeyo, tala nzamba tombolinga lelo. Olie yo koselanga imakambo, usana na la